comme dans le but, il y a le bantain qui est porte-parole de la famille, mais tout le monde la Kinshasa également, Papa Koulout également, puis à la Kinshasa, ou également à Zaliko. Il continue la famille, apparemment il y a Matanga, il y a la Matanga. Alors, on a habité, vous allez côté à maman, côté à papa, vous allez pour l'organisation peut-être à Matanga, il y a expliquer dans le côté. Bon, pour on a habité Ali Mamongala, c'est que nous avons comme on a bongongo. Bongongo, il y a Kimongo, bongongo, bongongo, mais bongongo, nous bien comme on a bongongo. Donc, comment on dit combo ya koko na bango. Ok. Maman. Comment côté il y a papa? Ma papa pour nous bien on a habité. S'il te plaît. Mais quand vous expliquer. Bon, on a ça qu'on expliquer au boy que c'est que nous avons akoli côté à bon maman. À côté maman. Maman na hier c'est que azali orphelin. Ou akoli si comme on a ya Marie Bilepo. Maman Alain Pela, il y a Bourron Pela, il y a Gisèle Pela, il y a Nélim Pela. Il y a Koli na maître Yoka, akoli kota bo maman yé. Donc c'est gars c'est ma bo maman. C'est gars c'est inde bo maman. So bongo ngala il kombo ya koko. Kombo ya koko. Kombo ya papa ou ya botaki ba maman. OK. Ba ya Marie, na ba maman na bango sutuana. Ozomona. Doazi kombo na bon. Ngana oyebisa yo osa mutama yele. Soki muta botami Mouton soit botami mwana aboti mwana mwana oporter kombo ya papa ya papa komi bimisa mwana pe azui pongo nipo nandimete ke papa moko iko linga mwana yazo kombo ya koko bon ce qui muto abotami na kota bo mama ba pe koko nani koko apesi pe kombo akoli pe kuna pa akoli pa mama Kouloutou na ya Marie Bilepo azape na Belgique na Willebroek bon akoli abotami et pas ya bo mama akoli pe kuna ba PCP kombo l'air ya Marie a epoto awa nde sikoyo sege atika kina alempela voni ezalaki donc ba makamsuso zo tuna nga kuna ebite nga nazo kamwa kandi mozolo ba bongo pe kuso poto tikala pe ko mona te to tikala pe ko yeba te ba makambo zo tuna nga na pona ye sege za bo mama te bon biso sikoyo ko biso to za bangala biso za bate kwate batambandaka bon biso ma babiloko ya ko kanisa ka ba kisi ba nini to za vraiment na région na biso to za na makanisi mingi ya ndenge wana te parce que ça peut arriver même na bamindele awa tozo mona ndenge ba accident so salima lem soso mutaza ki ka bien en rien du temps bon moni ka kwei asali bete AVC ou bien crise cardiaque, donc ça peut arriver à tout le monde. Partout, Ezali. Mais Ezali, c'est que ceux qui ont dit comme Ezali, il faut que bilobela Ezala, makanisika mabe, parce que ceux qui nous ont dit et le mutumo ta yuko changer. Ceux qui nous ont dit bon pour na biso na famille Ezali kara ki nzambe emoko amona ikake sali mandenge wana. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom.
Toza Awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés Natal au Malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Opeselanga bambote na mimi ya mongo mabele elisi na bebe kale wampani ya madilu systeme ya na kanza sege minyo maniato je compela bugo pela leri ema alempela sidi kolela ebanga fami pela ba kolela sege minyo maniato ke ikope mawapi fami bole be ba kolela sege minyo maniato. Manéo Balandi, Mbote Sika Bozali partout à travers le monde. Dernier virage, votre émission. Voilà, donc tout ça lit spécialement déplacement à Liège. À Liège, pendant Koutana, na Mama Leki. Mama Leki, il y a des gens qui sont Koufa, l'artiste et musicien, c'est Mignon, Oyo Boye Baki, Azalaki, chef d'orchestre. Il y a mouvement BCBG, donc il y a JBM Piana. Donc c'est Mignon, Maniata, la commune Blaise Bongongo. Voilà, donc à Tiki Bisso, Boyebi Oyo et les Kaki, accident à Zoa qui en voiture, na Kinshasa, voilà, donc traitement, ils allaient qui moi, Pokoso, ils allaient qui évacuer d'urgence. Donc on a Inde pour la bassin appropriée, mais voilà, donc Nzambe a décidé autrement. Et que le Oyo, voilà, c'est mignon à Tiki Bisso. Voilà, donc Liwanaye, c'est vrai que ça n'est pas si, Batebele, Bazali, Kolobelango, je crois qu'il touché Batou, même moi personnellement, parce que c'est mignon qui est personnellement. Donc ça n'est vraiment pas si, comme on a un jeune comme ça, à Kende, vraiment, à Zana nos jeunes, et ça fait toujours pas si vous allez regarder mais voilà. Comme dans les il y a toujours la spéculation, il y a toujours Makambo, Mingi, Liwanaye, et puis voilà, donc c'est pourquoi on est dans la salle de déplacement spécialement en Liège, j'écoute à maman Naye, elle est aussi chanteuse à Yembaka, la bomba, parce que vous avez une famille Mongo, faut pas Yembaka, la bomba, au Batouaye, bien à Isabelle Bolébé, à Liège, moi à Liège, on met à Liège, awa. Mais non, pourquoi? Parce que dans la santé, qui a porte-parole de la famille. Voilà, donc il y a aussi le awa, maloba oya loba la 4e émission oyo, ils allaient engager famille, donc il y a ces gay mignons parce qu'ils allaient maman leki naye, maman leki a Bourrompela, maman leki a Lempela, donc la bomba tous en aille le à la 4 Liège, on botte d'abord la bomba et puis mes condoléances d'abord. Merci, on botte la binanianso. Voilà, donc tu écoutes nayo parce que c'est vrai qu'ils allaient dans circonstance mongo Yamawa. Tout ça dans l'émission, il y a Liboso, Kala, la Bruxelles, c'était dans la circonstance Moussoussou, mais nous avons quand même circonstance Yamawa. Voilà, tout ça qu'on adopté aussi attitude mo Yamawa, parce qu'ils allaient, ça Yamawa, Oyo, et Sali, Bisso, musique congolaise, ils allaient en deuil. Voilà, donc, Maman Leki a. C'est bien mignon. Alors, peut-être dans le tigre, pour me d'abord qu'on se présente, mon cœur sur la bateau, sur la zone, il y a Maman Leki, c'est Maman Leki dans sens ni, mais d'abord qu'on explique un tout petit peu, lien, Oyo, besoin d'ango. Na ba lempela na ba segé mignon on me rappeler ko expliquer biso clairement. Donc mote na binenye surtout à lempela segé mignon Kanza Bourrompela ba Gisèle Baneli bazali bana ya na ngai bana cousine na biso. Donc maman na bango obenga papa biso papa Bolebe noko. Voilà, donc Balien Zabongo, donc vous allez de Maman Leki, tout le bas, Maman Leki na bango. Alors, Liwa c'est mignon, c'est vrai que bon, tout le monde est surpris parce que déjà la situation est déjà, ça fait quand même depuis longtemps un malade et comment un peu qu'on s'est dégradé. Donc vous allez déjà informé, vous avez une évolution mais nous par rapport à Liwa, au niveau de famille, comment est-ce que vous y avez d'abord ça voilà. Mon niveau famille, ça dit surtout pas si vraiment, pas si ma casse, parce que. Je décourage. Désolé. Parce que c'est gain,
azalaki mwana moko na kanisi bato ebele bayebi même na banda wana na sinkini ke azalaki mwana moko malamu respect lisalisi na bato nyonso tu na si ba témoignage na ye bokoyoka ngo bino moko même pas bato ke azalaki mwana moko même le azalaka na Liège awa azalaki vraiment mwana moko vraiment malamu mingi vraiment respect na moto nyonso tu même biso papa biso autaki kokufa akufaki le 24 décembre bandeko mpe babengaki ndenge Sege Mignon asalaki kuna na matanga donc esali biso pasi makasi mingi po azali mwana moko ya malamu azali mwana moko respectueux et puis azana lisalisi ndenge balobaka peut-être tozoki sango atokaki pasi makasi ndenge salemaki bon ndenge azalaki pe na hôpital bon kuna pe ba soin ndenge elekaki pe kaka kuna pour normalement il était prévu que aya akutu na poto bon maintenant ndenge pe monika ba démarche ndenge salemaka na ndenge umelaki bon ti esengelaki pe ke akende na bakende na Inde bon na ndenge pe sikote kozwa sangwama mpona tosatandaki nango te mpo moni azali kosolola soki babengi azali mpe kosolola azali koloba mpe azali toujours na nini ke akokoma na bango bien azalaki na espoir toujours akokoma bien mais sangola ye koya bon tokomisi kaka nzambe ke eza mawa c'est vrai que eza mawa pasi mingi mais so peut-être to bon tout le blanc manqué parce que bon moi makambo ya azali mutu ya batu azalaki artiste moneno ayebani je crois que mutu abongi Sege Mignon azate mais accident est quand même bato le blanc moi mingi cet accident ya muke kaka oyo ndekone pe kaka apparemment ndekone mutu ando pour sa voiture alo garé mais bala moko accéléré à tout dans lokolo on n'a pas compris bon accident moko ya muke et mimi tina liwa bila na famille comment est-ce que vous comprenez que bon biso siko ko biso toza bangala oui biso toza ba Équateur batambandaka bon biso ma babiloko ya ko kanisa ka ba kisi ba nini toza vraiment na région na biso toza vraiment na makanisi mingi ya ndenge wana te parce que ça peut arriver même na bamindele awa tozo mona ndenge ba accident so salima lem soso mutazaki ka bien en rien du temps bon moni ka kwei asali bete AVC ou bien crise cardiaque, donc ça peut arriver à tout le monde partout hein ezali mais ezali que ceux qui kara likambo ezali faut kara ba bilobela ezala ba makanisi kara mabe parce que ceux qui nzamba lingité et donc moto moko ta ko changer hein ceux qui nzamba lingité bon pona biso na famille ezali kara ki nzambe moko amona ikaka esali mandenge wana parce que nzamba lingité a lingité. Voilà. C'est ce que je peux dire. C'est vrai que ce sont lingité, mais officiellement, de qui décès naïe, il y a beaucoup plus problème les aïe makas, c'est problème mais ceux qui a diabète, vraiment parce que comme makata qui est le colo et qui pourtant il y a une difficulté pour se cicatriser et qui apparemment bon sucre là il trouve la gâte en zoto il y a un tout et ça dit que et mes maïti na niveau mais c'est na niveau famille vous avez aussi la même point de vue bon makambo wana na koyi koloba ngo ndenge bato bazoloba te na koloba ngo ndenge wate c'est que na koyi koloba kaka que mudu soit malade akena na hôpital que na hôpital wana bo ba médecin o ba salisaki bo si ka moi ba esalami na ndenge ma o esengela kité salema mais tout peut arriver. C'est ce que je peux dire. Tout peut arriver. Alors, tout peut arriver, mais c'est vrai que comme de Liwa, il y a toujours mon cas de Nzambe, sans que Nzambe soit décidé. Mais comme dans le but, il y a le bantal qui porte-parole de la famille, mais tout le monde, la Kinshasa également, Papa Koulout également, puis à Zana Kinshasa, ou également à Zaliko. Quand il continue ta famille, apparemment, il y a Matanga, il y a Jibé, il y a pas la Matanga. Alors, on a habité, vous allez côté à maman, côté à papa, vous allez côté à l'année pour l'organisation peut-être à Matanga, il y a que besoin d'expliquer dans le côté. Bon, on a habité Ali Mamongala. Oui. C'est un gars qui a comme on a eu Bongongo. Bongongo. Il y a Kimongo, Bongongo, bongongo, mais bongongo, le bien on dit. Comme on a bongongo.
Donc comment on dit combo ya koko na bango. OK. Maman Koko côté ya papa. Té, makamba papa ko ngana biango na habité. S'il te plaît. Mais quand vous expliquer. Bon, na ça ko expliquer au boy que Sege ninga zaliwana. Akoli côté ya bon maman. À côté maman. Maman na ye Sege azali orphelin. O akoli sie comme on a ya Marie Bilepo. Maman Alain Pela, ya Bourron Pela, ya Gisèle Pela, ya Nedim Pela. Alors ya koli na maître yoka akoli kota bon maman ye. Donc Sege ezali ma bon maman. Ah. Sege ezali nde bon maman. So bon ngongala ezali kombo ya koko. Kombo ya koko. Kombo ya papa o abotaki ba maman. OK. Ba ya Marie na ba maman na bango surtout wana. Ozomona doazi kombo wana bon. Ngana oyebisa yo osa mutama yele. Soki muta botami muto so botami mwana aboti mwana. Mwana oporter kombo ya papa ti. Ya papa komi bimisa mwana pe azwi pongo nipo nandimete ke papa mora iko linga mwana yazo kombo ya koko bon soki muto abotami na kota bo mama ba pe koko nani koko apesi pe kombo akoli pe kuna pa akoli pa mama kulutu na ye ya Marie Bilepo. Aza pe na Belgique awa. Voilà. Na Willebroek. Bon akoli abotami et pas ya bo mama akoli pe kuna ba pesi pe kombo l'air ya Marie a epoto awa nde sikoyo Sege atikaki na Alain Pela. Umoni zaraki donc ba makamsuso zo tuna nga kuna ebite nga nazo kamwa kandi mozolo ba bongo pe ko poto tikala pe ko mona te to tikala pe ko yeba te ba makambo zo tuna nga na pona ye Sege za bo mama en fait si tu veux comprendre bien donc le bien à Sege ko côté à maman papa na ye ayeba papa na été en tout cas nga na webso sous na répéter les sous que Sege akoli côté à bo mama ba pese kombo ya koko akoli peka akuna makamisi tukuna bobino bebi famille papa te oyebite la côté là to ebite bosko papa kuta bimi kuna moyebi epete to ebite botika ta ko sola papa kulute loko mo te to ebite yoso mbanga na ba terrain wana parce que ayaza la media kasi ana lobino ko mo teke na lobina yo ke akoli na côté ya bo mama wa bokolié mama kulutu na ye donc ya Marie Bilepo. Maman Alain Pela na bro na ba Gisèle na baneli wa bokolié donc ninga koliana biso famille mutoye ba makamala moi makamso ezaka biso mona famille mutu to lo bandingo to ba vérité po na ko sana ba camarade est-ce que ba camarade ba koyeba makamna malamu nyoso to non oya ko ba oya ebi makamna ngai eza mingi eza nde bandiko nango to kolina bango sika moko eza mingi ndengwana mais mutu surtout pe mutazanga papa te mais ba o wana ozolo ba nanga na ebi bango te na ebi ke ba koli biso surtout na ya Marie Alain Pela Gisèle Nelly maître yoka bango surtout famille na biso surtout to ebi na biso ba ozolo ba na pete to ebi to monika ndenge ezali wana pe na koyebisa osiko ke matanga ikuzale pa ya na biso azaka na kitambo na kopesa yo adresse nyo surtout azaka na kitambo ya Marie-Jeanne Bongongo uzoka asika matanga ya Marie-Jeanne Bongongo Sege comme on a fait Blaise Bongongo matanga uzala pe pa ya Marie Bongongo bon voilà les ali ba éléments ya sika où il s'ajouter contrairement peut-être au-dessus de monde parce que tu déjà papa les a expliqué également la cause de malade tout ça ma ramio soit tant ma diabète to nguna donc il t'a fait des explications nyo soana mais siko yo de to lobby bon akufi na ni na end ndenga kenaki end wana de to yoki ezali na niveau groupe nem tindaki na end pour la somme médicale pas JB piana donc fallait intervenir JB asali mingi JB omoni ce qui mutu asali si asali eloko il faut qu'on dise JB asali mingi apesi bambongo mingi asali mantuka asali voilà mais sikoyo na ndenge sikoyo atiki biso et bien nous a toujours na end ba disposition ni bino bozui pour que peut-être qu'on a ezonga na Kinshasa pour que vous allez organiser la nouvelle famille comment est-ce que vous avez organisé bon na ndenge famille moni biso neti na Kinshasa do bato bazana o balingi baya balela na biso elongo bakende pa ya Marie-Jeanne Bongongo na kitambo adresse na opesa yo wana bongo tiango
bon awa na Belgique tozozela kanza leki ya sege azokende kuna Inde aokende na Inde po azalaki kuna ayaki kaka kosala ba démarche mosusu awa mais azozonga kuna azokende kuna comme ça mpona corps ekende na Kinshasa bon biso awa soki kanza azwi corps ekende na Kinshasa biso awa toyebi ndenge tokoyebisa bato oyo bakolela na biso awa epai ya Marie na Wildeburg tokoluka tozwa salle ebongo apres nde toyebisi bato mpo tozala nano corps ekende nano na Kinshasa et puis après besoin de disposition. Voilà un peu moins d'éléments oyo et en tout cas na Sangoyaliwa il y a on a biso atiki biso Sege Magnata donc Blaise Bongongo oyo atiki biso drummer chef d'orchestre donc na kati ya mouvement ya Wenge BCBG ya JB Mpiana. Alors mais sikoyo c'est vrai que ah la moni kimia c'est vrai que Babylon ndenge zalaka na niveau famille et c'est vraiment kimia. On est tout qui va brouiller également parce que ça va rumeur aussi hein, et que dans le niveau famille boyo kan ipina pesa la guité mais côté maman wana apparemment moi ba poko so za laki ba bilinga est-ce que boyo kan ezali ou bien bato ndé bato za ko beza bongo comment ni bato le balobaka mutu mtayi ko loba ndenge na ye asala buzz mutu mtayi ko loba na ndenge na ye mais za lukuta kasi na ebisi oke pour ya Marie asali ma très abattu yango no moni bango soutenir ba lempela ba ponaki kingana za la porte parole ce qui dit comme ça dit batu na ngai ngana loba yango na pona ko sala ngamo te ce qui na lobi ezali bango nde mutu ba tchaki ngana za la porte parole ce qui dit comme ça dit ngande mna loba na niveau famille toza na biso bien toza na biso na boyokani biso surtout toza longo to solo pina bande on a biso ya Kinshasa toza na biso bien toza na likambo te biso toza bangala ce qui likambo ezali omoni mabe nini olobi boye après 6 na minute mais likambo te salama ki likambo pe boye mabe te biso surtout to solo malamu kutu kanza ndenga zali na za scripa ya Marie bidepo asana Wildeburg ke pa ya Marie avant kende end tozo sola biso subie toza na biso na likambo te ba biloko zo kana eza na ngwa lokute eza na nde ngwana te c'est bien en tout cas pour la élément oyo ezali voix autorisée à famille donc la famille Sege Mignon donc azolo ba awa na kombo vraiment ya famille est-ce que puis Sege Mignon akola famille naye bandeko naye donc avant qu'on parler donc on a donc ya famille azali ko engager famille donc ezali tout le ba la voix autorisée oyo vérité za la famille. Alors pour ça que toujours tamingité parce que vous avez matanga peut-être na lobe ya suka ni noko yebisa bandeko o bazolanda biso et puis surtout na Kinshasa également parce que comme on lui ah bon famille papa pe bimi kuna bon na ebite comment bo sala ndenge nini ko risquer que tout ba bilinga parce que papa kuta bimi déjà média donc il risquer peut-être wana na ebite bon comment est-ce que bo sala pour bo arranger nous wana et puis le noko yebisa bandeko bazolanda biso. Bon, et là comment on peut risquer parce que bah tout ba ebi eza na bandal on a ba ebi même JB mo pa ebi parce que c'est gars vanda ipe na bandal déjà même JB a ebi que nani babilo ko surtout eza babilo ka lokuta o sozo lo balanga eza babilo ka lokuta ke sege azani na bo mama akolinde pa ya mama ozoka akoli pa mama na yakufaki ndika na répéter ya Marie mtakolisi ya Marie mtakolisi avant de pas bon maman là ya bourreau ma papa nani ya bon na lobi omoni neti yo alimia ba no komona bango banani komona nga alimia ouais nga papa na nga komoni bolebe nga pe komona nga bolebe komona nga mboka notre famille na nga bolebe po papa na nga bolebe comme susu biso pa so kombo atum susu ba bolebe izandingo wana bampela komona bango bampela uzomona po ya Marie mama bale comme ya Marie bilepo mais papa bampela comme na iba comme nempela de ezandingo wana bon lié Sege azaki kombo ya koko na iba pisi kombo koko mutapesa ki kombo po abotama ki kuna akola ki pe kuna akole pa ya Marie nde na ndenge ayiko vanda pa ya alempela azaki relève le ya Marie comme ayiko vanda na poto donc ezali ndenge wana bon ma quand même jibe ndenge za na pe jiba ebit po jiba vanda na baba na biso na tudi jiba ebi bala bandal ba ebi ke jibe avanda na tudi avant na bien azaki dans le Jean Bedel avant d'aller na tudi donc ayebi voilà.
Dans les alibas, précision, détail, pour la aussi ça complètement, la spéculation de Badouazoloba, Liwana Ezali, Kindoki, Ezali a biloko ya mystique, Wani Bino na famille, boye bien. Boto, tout coupé en cours. Et makamba Kindoki, te saka na bien, nanango ayikoye ba CCC ya likambo ya moto nini saka nzambe. Umoni ba biloko ça ki mutu akufi boye, o ife ça la ka ba sala boye. Ife ça la ka mabo, on les a ba futilité. Pour umoni biso tolinga la msuko tanga ba livre te tolanda tolinga pe kolanda ma be mission vraiment et o mezo la so ba mambe belé te poto to na poto a meto so mona ba te belé ba so bela ba ma de belé ndenge na ndenge mais o ka mundela do bite ke o akufi pona boyo mundela na mutaboma ke ni te eza bongo te ozomona makambo so tu ba pesa na nzambe nzambe mutu azali maître ya tout o ayebi lelo lobi ayebi makambo soto donc ça dit que il faut ko tia kombo ya moto moko boye sala ki boazo saki boye non te ko cataloguer non c'est ça bon côté parce que nzambe moto ayebi parce que ba basolo bango katika ba loba ndenge na bango mais biso famille to tira likolo ba bongo te to yebi ke moto et ça me rappelle et ça me rappelle que moto oti ko solo aka bomba mo akoyi crise cardiaque il faut carrément to tchakombo ya moto mo mutasala ki bopo ezala mabuda maladie ya ndenge normal ko zala te ba médical pesa le maka ça le maka nango eza te ke o bo na bo pe kutu pe mutu pa ko zala msusu ba peso kisi yo meli même kisi nga na meli mais omona pe ngai e pa no ebikisi e pa na ngai omona bite to changer kisi to tia kisi mususu donc omona eza ndenge wana to nzambe mutu ayebi makambo surtout mutu mutu ayiko loba boye possible beaucoup na justice botai comme moto mais c'est grave hein autant ka comme moto sala ki be donc en fait en conclusion Liwana ils allaient dû tout simplement il y a accident Zwaki dengue makila et bimaki et voilà donc juste il y a pas autre chose voilà donc merci en tout cas pour l'élément je crois que tu s'arrêter awa donc tout ça Rolande Lango je crois que jusqu'à Bob Sec Nengoleka s'il y a encore des éléments à quoi apporter on sera là en tout cas pour la comme la bino baso peut-être pendant aussi ça le basuka ezani ne mama Mabomba le basuka na 5 ans JB Piana merci na soutien na ye à makasi vraiment au ninga sali bon na bipé merci na peuple congolais surtout au bazako le na biso elongo na 5 ans kimia ezala ba o bazana o balingi ko assister biso na Kishasa alimia mongala kopesa adresse bon awande eozala et pas ya Marie to pesa bino pe adresse na lettre mko to reçoit salle d'accord merci en tout cas et puis condoléances encore une fois merci donc tout comme na suka bani balandi à très bientôt pour la prochaine numéro ciao